maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le Mbote libota, mbote ba ndeko na ngai la famille. Toye ko tala lupango oyo. En tout cas, eza lupango moko eza très bien. Eza bien emplacé, eza na quartier moko ya bien. Je crois que tout le monde a payé quelques voisins. Donc on est tous aux images boé lupango ezali 13 mètres sur 18. Na bandeli lupango eza 13 mètres sur 18. Na ndako obo na mukie liboso na biso wana eza comme mise en valeur. Donc awa toza na quartier CPA Mouchi. Pona ba oyo bayebi quartier CPA Mouchi. Donc a toza na CPA Mouchi. Toye kotala lupango oyo eza na mise en valeur oyo ndako ya chambre salon. Et lupango eza déjà presque clôturé parce que tous les quatre coins eza déjà clôturé. Bozomona baze loupé sur eza wana bakayas mabanga parce que mutu oyo azoteka yango alingaki yepe abanda déjà misala na ye. Mende balobara toujours l'homme propose, Dieu dispose et azwaki initiative ya rocha yango na marché. Yango bomoni lelo toye ko présenter bino lupango oyo. Donc bomona ba voisin toujours en étage. Sorti yango wana place ndeko telemi wana eza sorti donc sorti wana eza pona bango mibale na ndako ya étage oyo eza wana donc portail na ipe ekozana coin wana. Je crois que air toko pusana wana toko lakisa ebimeli ndenge muto arobima soit esika ekobima ndenge ezaleli. Donc a to wana ciment ou ezaka juste mise en valeur basalaki pour lupango ekozala vidité quoi. Donc lupango faut ezala toujours protéger, garder. Donc faut ezala wana pona ko surveiller. Yango bomoni mise en valeur wana ezali donc tina mise en valeur. Yango wana eza pona ko garder lupango pona ko surveiller lupango. Donc awa toza na commune ya Mongafula na quartier CPA Mouchi na localité ya Mazal. Donc CPA Mouchi tolobara eza le premier quartier dans le premier beau et plus grand quartier ya Mongafula. Donc yango yo eza vraiment très kitoko, très beau. Et awa toza na localité ya Mazal. Donc a to na localité ya Mazal. Donc lupango oyo ndeto lobaki eza 13 mètres sur 18. Bache yango na prix à $55,000 à discuter. Dans le bien, bache yango na prix à $55,000 à discuter. Oyo eza entrée. Donc entrée yango yo eza pona voisin na biso en étage na pona biso bat oyo tozo somba ngambu na biso wana auto outil ko présenter bino. Donc awa tozo bima na moi na servitude na biso oyo eza ya 4 mètres pour na relaxa bino tous les deux avenues ndenge ezali dans le pan eza l'emplacement est bien avenue liboso yango yo oyo okoyeko bima okeiti makadam et puis oyo ezali entrée place oyo tozo ndenge to bimaki to relaxa bino sko entrée lisusu et bongo to kozonga na kati. Donc tolobi $55,000 à discuter 13 mètres sur 18 na quartier CPA Mouchi na localité ya Mazal. Donc au deuxième avenue au Keiti OK Kobima na Makadam. Donc le pan ezana emplacement moro il y a bien, ezana quartier moro il y a bien, quartier moro très résidentiel. Donc awa songo koli sabana. Koli sabana kitoko courant ezali mai ezaki toko. Donc pour une bonne éducation ya bana talaba quartier ya kokoli sabana yango. Donc aux un quartier moko bon mona na kana voisin pas mbati donc tamta kota ram tamta bimaka. Donc entrée yango yo eza pona voisin portail noir na muna yo oyo somba awa portail na yo ekozala place ndeko apesi mukongo atelemi. Bonne chance à tout le monde, bye bye.